Bonjour, bonsoir. En tout cas, na bandeko bonso bokozwa libakwa kolanda biso na 3 radio sans effet.com. Toyena no likambo ya Peniel Kalambai. Bon, Kalambai suscité, hein, azaki ex moi c'est frère Mike Kalambai. Bolimbisa biso monoko emesana ki na Peniel Kalambai, likambo ya frère Mike Kalambai oyo azana ba projet comme pasteur. Na yebi pete soki ça comme pasteur Mike Kalambai oyo asepelisa mitema na biso ebele ayemba banzembo oyo mpenza bato basepelaka nango eza na fete ezala na boye me likambo oyo mwasi na ye kodenonse otali frère Mike Kayo biso toyebi totala na télévision banzembo na ye na oyo Peniel alobi eza deux personnes différents. En tout cas bakeseni makasi yango epai nalobaka na bakrétien bosoignaka image extérieure na bino te mpo bozala aplodi na bato me bobongisaka kati na bino po nzambe na lola akumisa bino ndenge nini bozo vivre na de image na kati na oza moto mosusu na libanda na yo oza moto mosusu me moto ya yambi nzambe na solo solo motema na ye soki ebongi libanda na ye automatiquement ekozala mpenza bien me bino boza kati na bino eza mosusu libanda na bino eza makambo mosusu awa toyei kojuge frère Mike Kalambai te ni Peniel mais tolingi quand même tobeta sete toloba par rapport ya bandeko mosusu nde baza très fâché basengi en tout cas na Peniel a porté Mike Kalambai plainte parce que esengeli a répondre na baacte ya violence oyo asali epai na Peniel pendant que azalaki na zemi ya 5 mois. Et alors Peniel tolandi ye na entretien na ye oyo asali na mama Mulopo ndenge alobi ke il a l'habitude ya kobeta ye mais oyo penza eshoke eza kobeta mwasi na etat ya grossesse azalaki nango epuis na katikati ya butu okangi chambre na yo eza biloko ebele bandeko na biso baafricain to bandeko na biso bacongolais ezala na kote ya basi ezala na kote ya mibali to ignoraka oyo ekoki mpe koaffecte vi na mobimba oyo ekobebisa vi na yo osuki mpe na boloko to ebebisi kombo na osili mpenza ndenge tolobaka eza malamu mingi te. Frère Mike Kalambai kotala ye boye ndenge aza chrétien aza moto oyo d'abord esengeli ase comporter na ndenge Peniel abetisi ete te awa toyei koloba te Peniel aza na raison na makambo nyonso oyo alobi etu tokoki mpe koloba eloko nini epusaki Frère Mike Kalambai akóma ti aagisaka ndenge wana akóma na violence wana eza parenthèse mosusu oyo tokoki kosala mais tolingi toloba boye Frère Mike Kalambai Peniel akoki kozala insolente ndenge tozoka epai ya bato mosusu biso toconfirme awa te Peniel akoki kozala na makambo ne ya mabe ndenge bokoki koloba mais eta Peniel azalaki nango ezalaki te Frère Mike Kalambai yo penza na ndenge oza frère en Christ oza moyembi ya nzambe bientôt pasteur o agir na bafaçon wana c'est-à-dire obeta mwasi na niveau wana obeta ye penza ti na point ke asenye aza na zemi mpo bimisa maloba ke okoboma ye na mwana oyo aza koporte na libumu oyo ezali ya yo mais papa quelle rage quelle colère ezalaki eloko nini oyo penza ekende kotinda yo oyo ekende kotinda yo okende kobeta mwasi penza ti na niveau ya ndenge wana okende kobeta mwasi ti na niveau ya ndenge wana kote wana nde epai ezokamwisa penza biso ezokamwisa biso Frère Mike Kalambai aza pasteur Frère Mike Kalambai aza moto aza koteya bato na nzela ya loyembo na makambo nyonso aza moto ayebi bible ezoloba na biso en tout cas soki na bosani na ngai te na Galate 5:22 ezoloba na biso makambo ya le fruit de l'esprit omona ata mosusu ebandaka likambo ya l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, on est à 22 maintenant, les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Frère Mike Kalambai, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Yoza frère, avant tout, okokaki ko agir ndenge wana te. Awa tozoloba na aspect
physique. Soto lobi na aspect spirituel papa. Ozalaki animé na ba démon nini ba kote la ki ndenge wana po yo obeta mwasi na ndenge wana. Et alors na ndenge ozape serviteur de Dieu. Na ndenge oza mosai na nzambe entre guillemets. Et loko ni esa ki porte d'entrée na vie na yo ndenge wana po esprit ya ko habiter yo etina yo obeta mwasi parce que wana ezaki likambo yo ngako boma mwana mwasi openyel. Toke nango malembe bandeko. Bolanda biso malembe tolingi to sembola makambo malembe. Eza très grave pe sabiso en tout cas mayele biso tozo yo kango toke nango ka likolo na ba polémique te mais c'est plus profond que ça. Nenge tozo mona. Et alors, nazako ba frère Mike Kalamba, attends qu'un enfant de Dieu yo penza oyebi ba le fruit de l'esprit. Oyo Bible ezobeta c'était na Galates 22. Le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, frère Mike Kalamba, oyebi penza makambo nyos. Et Bible beta c'était la loi n'est pas contre ces choses. En tout cas, c'est na bandela yango. Na Galates 5:22, Bible ezo banabiso sur le fruit de l'esprit. Oyo ezali eloko yo, moto ya azali chrétien, ba pasteur ba te ya kabiso yango, ba te ya kabiso yango na banzembo ya Maikamba, makamba bolingo ezali na kati. Et bino na niveau bokoma ndenge bopesaka ba aspect extérieur na bino, boyebi penza en tout cas oyo ezaka règle de conduite ya ba chrétien nyonso. Ezaka likambo Galates 5:22, le fruit de l'esprit. Ndenge nini chrétien sengeli azala. To bandeli yango papa Mike. L'amour, la joie. To vana na likambo l'amour, bolingo. Papa, peigner la croyait qu'on s'est comporté na ndenge azali ko se comporter. Soki azaka insolente. Soki alambaka te. Po wana ezaki ba accusation utaki na ngambo ya bato bazo soutenir yo. Na ba video ele kaka wana tolandaki. Ndenge pe peigner la sali vidéo yo, toyebi te soki bako se contredire ou bien bako tenir ka ba propos na bango ya insolence ya peigner la lambaka te, aibi musala te, toujours Facebook, YouTube et tout ça là. Mais tout le banano oyo peigner a wuti koloba. Papa, soki to vandi na likama le fruit de l'esprit, l'amour. Au nom de l'amour, papa, okokaki ko beta peigner na zemi ya 5 mois te. Même moto aza mo pagano asambelaka te, akosala ngo te. Akobanga mwasi akoko kufa. Même moto akeke la cité akosala ngo te akobanga na koko boma mwana mwasi oyo. Akoko sala ngo te. Papa Mike Kalamba, moto même aza na kuiti. Oyo aza na retenu. Okomona akobanga ko beta bambata et puis à se maîtriser. Azongi na raison atiki makambo wana. Mais yo moto za mwana nzambe. Yo moto oyebi nzambo zote ya bato esengeli ozala exemplaire na yo moko na mwasi na yo wana na mwana na bino azalaki wana ya mokie. Papa nakende malembe. Okoti na 2h du matin. Mwasi nini akoko sepela avandi na ndako mobali aye na 2h du matin. Il faut yeba déjà ba comportement mususu eyaka epai na mwasi c'est par rapport ya ndenge oyo ozako l'homme azopesaka ou azo recevoir. Alors biloko oyo oza osala wana obimi ozo ya 2h du matin peigner la yebi to kendaki wapi eza wapi. Il faut yeba déjà azai mwana mokie. Peigner la za mwana mokie. Alors aza na besoin na yo. Même kutu biso bekoko nchingi yo mobali obimi na yo. Oye no pe na 2h du matin oye pe na bamvuya. Mais toko sepela te. Oye na 2h du matin, moi si azemi azoka ba mulunge na ye, oza pete na zemi bazuwa peigner la zomona na zamuta bolingwa. Po azobeta liso azobaka chéri. Ozomona ke okati mwana o bolingo, azaki ata na posa aboya yo te. Mais abangili wa papa. Nani akimaka liwa te. Sikoyo yo ye na 2h du matin, okuti mwasi alali esika we. Bongo esika ngo ya yo wana papa ekosala ni. Esika ngo eza ya yo eza na nini wana po mwasi akolala kote olalaka te. Ekosala ni. Bongo tango makambo esala makambo balukaka te bokomi kote kuna boke kuna bo. Ndenge nini mbetu kote olala ezaka kote na yo ya kolala wana te. Ezalaka te. Yo po kolala kote kuna epa kolata alala kuna par courtoisie. Mike Kalamba komona obiso nde tomona ko na télé tozokamwa tomona ko ozaka
motomoko ya bolingo, motomoko ya respect. C'est comme bien que to santaka mwa orgueil ezaka na kati na yo eza likambo te, moto na moto aza na bitumbu ya ezosala na vie. Mais to ndimaki te okoya ko se comporter ndenge penza penye la dénoncer yo boy papa na ngai. Donc côté yo la kana ata mwasi alali kosala nini. Penye la lobi bien avoué. Tant que le poussana kuna nini ya tindikaki yo. C'est vrai que za acte moko et sepeli sioté. Mais kure ko agir ndenge wana te. Pona kaka ya tindikaki wana to lobi te wa toza ko confirmer à 100% makambo penya lobi mais tozolo bakaka acte yo posaki ya ko beta violemment ndenge wana neza acte biso to condamner yango. Papa Mike Kalambai po atindiki yo ndenge wana yo sidiki mbala moko bandiko beta ye donc eza accumulation ya bakanda. Même les accumulations à bakanda yepe a accumulé ma campo ils ont na couple la bilo mibale bozaki na moi ba mésentente moi ba bilo komoko amike mike mais yo lokolo zaki mobile yo lokolo za mukolo yo lokolo za serviteur de Dieu frère Mike Kalambai okokaki ko traiter makambo yo bien bilo bote ya kabiso bozana makambo luka elongi nzambe kende salabo camarade liboso ya moi sezayo moto akoko te ya mwasi malamu eza yo soko monaki penyele azoyo kati ezokende boye te oyebi motu ni okoki kotouche mama na penyele olukita papa na penyele boza na baparent yo osolaka bien na mobali ya mwa moloko je sais pas ozalika na moto oyo okoki kokende pa na ye asolola na penyele boza na bapaster na bino boza na bato ebele okoki koluka ye aluka basolola na penyele olie bokende na kati ya brutalité ndenge wana amour frère Mike Kalambai au nom de l'amour okokaki kobeta mwana mwasi wana te okokaki te papa epai okui penza ezali wana bakoswana ya oyebi bato na bolingo bafingana ebemba mama na yo ekenda boye esala boye bazongana na bango pour raison pour laquelle kutu bobebana akanga na bainfidélité ase retrouver na zemi wana makambo tokokota te mais tozoloba makambo parce que mibali ya bakongolais na basi ya bakongolais boyebaka bagravité ya baacte mosusu violence eza malamu te papa au nom de l'amour okoki kobeta te mais ozalaki pe na état moko ya inconscience te cela veut dire ozalaki pe ivre te ozalaki na se ya masanga te ozalaki te na se ya kwiti ya zododo ya putulu ya makaya ya makasi ozalaki normal parce que moi c'est à témoigner ozalaki ata na état moko ya kwiti te omelaki pe masanga te ni putulu ni makaya ya makasi ni tonga eloko moko te ozalaki na état normal kaka epai yo outaki yo moko moto yebi mais yo moto ozalaki na état normal ozwi mwasi ozobeta ye ndenge wana papa yo ozobosana ke mutu azali mutu ya leta aza mutu na yo te kote wana nde biso bakongolais tobosanaka yango meme bakongolaise surtout biso baafricain toyebaka ata obali mutu aza ya yo te aza mutu ya nzambe leta ezali mibeko ezali bon mboka yango kongo mpe lokola leta ekufa nango na bapoto awa okoreflechir mbala ebele so bozaki na poto ya frère Mike Kalambai okoka kobeta penyele ndenge obeti ete na zimi ya 5 mois parce que oyebaki ekoki koyindela se retrouver pe na boloko leki na batélévision oyebaki yango bien mais lokola bozalaki na Kinshasa bandeko na biso mingi bapasteur bafrère en Christ bayembi bachantre et tout ça là bakoma komona lokola bakoma do bademi dieu kutu te bakoma badieu bango baleki même na bayi politique na lofundu baleki même bamusicien chrétien na lofundu bokomi na lofundu moko oyo totangi awa na kati ya le fruit de l'esprit eza te sikoyo bino biloko wana bozozwa yango wapi eza mawa bozongela nzambe parce que mutu aza na nzambe bilembo oyo na kati eza bitumba ya chrétien nyonso oyo asalaka tu azala nango atosa yango avanda nango na kati na ye le fruit de l'esprit l'amour en tout cas tokoka koloba te ke ozangaki bolingo na penyele eyebi motema na yo mais acte osali ya mwasi aza na zemi basalaka yango te nazoya malembe papa soki toye na likambo oyo balobi la joie mobali esengeli opesa mwasi joie yo bimi oye na 2h du matin mwasi azala na esengo nini oyeba mama bayebisa biso mobali ata lango ata asali boye kanga motema servi ye esala boye mais eza te koza na joie okangi motema mais ezorendre yo triste alors la tristesse ezobota makambo ebele maladie ezobota insolence ezobota mépris ezobota séparation ezolongola posa ya kosangana na moto manque ya joie ebotaka makambo ebele mpe ezokotraîne libala ezobeba
Et alors, Bible les a recommandé la joie. Joie ya kakate na kati ya souffrance. Joie ya kate tant yo zo faire souffrir mutu na infidélité atroce ya ndenge wana. Joie ko uta wapi ko uta te. Et alors, moi si mwana mukilo ko la penyele ako développer ni. Ako développer ba stress, ako développer ba réponse ako kata mangala, ako développer kaka non respect. Parce que yo zo pesa ye amour te. Mais yo zo zelo na joie. Ozo joie wapi. Te, tango pesi moto bolingo. Joie ezali wana ezali ko accompagner mbala moko. Yo kanisi tango ba lobi na Bible le fruit de l'esprit batangi makamo. Nyonso ne ezali ko accompagner bato bo vanda na kati ya paix, bo vanda na kati na harmonie, bo vanda na kati na ata bitumbe ye bo bunda. Bozo vanda bongo no de l'amour. Mais tango yo zo ya na kimia te na kati ya ndako. Papa okobima kolaka mwasi pa okeite. Okosala makamo mwasi aza okorante. Yo penza frère en Christ. Omoni nzambe ndenga exposaka. Ndenge nzamba azali ko expose bino litomba nini ozoyemba banzembo ozosala boye po bato bamona yo nde oza boye bato mosusu bazozwa ba leçon na makambo yo moko ozobimisa mais yo moko na suka na yango okeli felo to ou bien lelo ndenge oza expose boye. Je ne pense pas nzambe ayaka ko mettre mutu na écran boye avant abanda ko reprocher yo moko na kati ya kuzu. Basi kombi obimi na bango bazaki mikolo ya penyel bakokaki ko expose yo mais ba expose yo te penyel mwana mokie aye ko expose yo. Tala nano âge ya penyel, tala makambo a subir et puis tu lelo aza en vie mwana nzambe apesaki makasi. Parce que ba mikolo ba mama mikolo basala ba AVC bakenda na yango ba mama mikolo ba bela bakufa. Ba mama mikolo bakoma moni mutu mukolo mbala mo akomi pe ndumba. Penyel pa kokai ko venger yo, akomo tambola na entourage na opo humilier yo. Mais penyel ami moni ye moko na kati na ye. Et alors to continue. Ora ko pesa ye joie te. Yeba ke ndongo zonga na 2h du matin, ya ko kai ko za na joie te. Soka pesa ki ba réponse et kendaki na ndenge ya insolence parce que peut-être pe ko zonga na zuwa wana et puis zemi il faut yeba ke zemi pesa moi c'est ba comportement mo mususu. Et puis azai ko yoka mulunge. Donc bato be baloba na Orlando te ba zemi na yo. Moi si musu na zemi mo na alingi ko sentir mobilité. Moi si musu na zemi alingi parfum yozo pakola te. Moi si musu na zemi mo na ko mona mobile na longa mabe. Moi si musu na zemi mo na kimi na imbetu. Azo ko kosangana na yo te. Meni ko loba te ke alingi yo te. Et puis ebi ke moi si tanga za na zemi ba tak ezaka ebele. Et puis yo ndenge za chrétien za pasteur tango za ko mona ba biloko abongo na ndako. Oko comprendre directement ke awawa mu pepe ya Mungu ne koti ezo bundisa. Yo lobaki moto uta lola eboma misala ya Satan na boum. Oyebi ke misala ya Satan ezalaka. Bon point no tindaki moto te ekite boma misala ya Satan. Ozo répondre ndenge bino ba passer bote ya biso soko moni mosa za ko afficher to mobile to mona za ko afficher ba comportement moko ezali yango te il faut ba kete eza yete za monguna muteza ko agir siko yo délivrance na yo wana po osilisa penyele makambo nyonso za ko sepela ngo te zaki ceinture wana to po délivrer mulimo ekotaki kati na ye alala na côté olala ke faki ozwa ceinture na mwasi azemi ya 5 mois nika ye ndenge wana polo bake oboma ye na mwana wana za na libomo papa eloko wana choqué makampenye la lobby po azoloba na oloba kaka vérité soki eza vraiment vérité makampenye la lobby eza pasi bandimi oyo bafrère oyo baza mitema makasi te baseur oyo baza mitema makasi te bango bino bozala lokola banzambe na bango bokoki kokweyisa kondima na bango yango tolobaka na bato kozalaka te mondimi ya naza mondimi ya songolo naza boye zala mondimi ya nzambe mokolo mokili oyo ashokaka te Mike Kalamba lelo ashoke yo moto ozaka makambo Mike Kalamba soki alobi eza amen alleluya makambo kaka nzambe alobaka nde eza amen alleluya eza pasi et alors joie kozela te et alors toye komona lisusu le fruit de l'esprit ezoloba na biso likambo ya paix papa Mike Kalamba oyebi paix bamemaka yango paix okokai koluka paix pendant que oyebaki penyel aza na bazemine ezotungisa ezopesa insolence ntango yo obalaki penyel bovandi na ye bane deja wana azalaki na zemi oya kocomprendre quand même soki ndenge bozokoloba aza insolente eloko nini osalaki mpo sisa insolence na ye bitumba nini ozali kobunda nango na nzela ya esprit ya molimo comme bino boza bato bosambelaka et puis na mosuni boye atanke mobali et puis oluka bafamille na ye to bamarraine to banini omeka kobunda na eloko wana ya insolence osolola na ye likambo ya insolence osala eloko wana parce que soki ezalaki yango ezalaki nzela ezofaire kozangisa bino la paix il faut boluka basolution mpona kozanga kimia na likambo wana bible lobi chercher la paix avec tout sans laquelle personne ne verra le Seigneur eza bino makambo te yaka biso papa Mike
bongo yo moto ya nzambe oyebi baverse wana nyonso sur la paix. Soki olobi na ndenge mosuni oluka mama no azalaki mama apenyeli aza vivante akufa te papa apenyeli azali bandeko bazali okokaki koluka bango koloba na penyeli likambo ya insolence. D'abord avant wende kolukaka bato wana nyonso mwasi aza ya yo ntango penyeli alingi yo ovandi ozospo yo na kote kotia litoi mpo tomoni ndenge ozokweyisa basika mbaki oza makasi me mpo na oloba na ye likambo sheri insolence na yo esalaka nga pasi mingi etosalala bona bwe mpo bobongisa pe balukaka ngo na kati ya ndako me kokanisa te pe koya papa na bakomportement oyo ozali kosala. C'est vrai bakoteya penyele kanga motema ezalaka bon kanga motema eza eloko mabe kanga motema ezopesa bato batension kanga motema ezomema bato na bacrise ya AVC. Hein? L'amour ne fait point du mal. Infidélité modèle wana mwana moke akangaka motema. L'infidélité ebengaka l'infidélité. Yango ozomona bozo condamné ba sœur en Christ ba pasteur ebele akwei nekobo kuna ba pasteur bakweyaka nekobo. Omoni preuve penyela meli bamelaka makasi mwasi ya pasteur soki akwei nekobo bakosambwisa ye. Donc tomiyoki basi na mawa nzoka ezowuta epai na bino maîtrise soki eza te. Mwasi ntango azokende kolele pa bakamarade na yo camarade moko soki azwi atie na lipeka alobi mama kitisa motema boye na bo omona mpe mwasi donc basi mosu aza na besoin mbongo te mwasi mosu aza na besoin ka ya tendresse wana mpo penyele azomona alingi badouceur batendresse et tout ça mwana poto tala ndenge azobengo chéri et tout ça tuna mibali kome baosouffrir baluka basi babenga bango ata bachéri meme na se ya makambo jamais akobenga chéri mozwi mwana mwasi ya bo penyele azalaki na bamabe te aza mpe na bakalite ozwi mwana bato andimi kokata classe mpo na yo. Et alors pe tozopesa yo faute nyonso te me tozoloba ozalaki na makoki ya koluka ovandisa penyele na mama na yo encadre ye parce que ndenge toyoki penyele alobi papa na bino azalaki polygame mama na bino ndenge asupportaki bashock ya papa na bino me yo ozalaki moto oyo okokaki korepete biloko ya papa na yo te soki ezalaki balien olingo yebe te oyo ezolandanga eza balien esengeli nakata yango na bondela bino boza bato ya bapriere boteyaka biso na loyembo na boye paster okoma paster oyebi mpo na nini oluka elongi ya nzambe na yango te kaka okendaka bamangengenge koluka bambongo mpona bavoiture baclip moko extraordinaire bolati boye koambelire baclip boambelire kati boambelire tro libanda kati epoli omoni eloko soki epoli papa solo ekobima ata bakamati puku apoli batie na kati ya linzanza pene ezongenga ya nido moto aye na mosika ba en tout cas solo akopolo efo ezauta ya linzanza oyo ata olobi fungola nido moto eza na kati ya bite nido akopola boye nazwa te bobongisa kati bino bokanisa so bokomi olata bacostume chere bokomi osala baclip moko lokola ya Hollywood bokomi kotambola na bavoiture moko soki lokola ya bafali ipupa oyo bato nyonso oyo nde ezali bonzambe kati na bino te nzambe azotala biloko wana bokosele libanda te baclip lokola ya Hollywood makambo ebelebele nzambe atali kati na bino lokola epoli yango solo ebimi eya mawa. Donc voilà et tu komona la patience na kati ya fruit de l'esprit la patience frère Makalambai okoko le kolobi na biso j'ai beaucoup patienté vous ne savez pas ce que moi j'ai endurci avec cette femme elle était la patience le fruit de l'esprit tango ozolingo ozala leader tango ozolingo ozala papa tango ozali moto telembi deja liboso na bato yaya esengeli patience ezala patience esengeli ezala et soki oza na patience na mwasi na te na bana na te oza na patience ya moto mosusu frère Mike Kalambai comment se fait-il okoko supporter bainsulte babétise ya bato ebele basalaka bino mais ozangi patience soki na insolence ya mwasi na yo na kozanga kolamba ya mwasi no makambo ebele bana misusu ya poto aba bayokaka pe te balinga mpe kolamba te ozoloba nde mosala alingi te bosala be bolingi te boyeba mpe libala eza makusa ezani awa na confirme te pene alambaka te azalaki insolente to nazoloba kaukau mais sikoyo ozangeli mwasi patience ya ndenge wana soki tolandi selon explication ya penyele mbongo ya non video moko atiaki ozali kobina na Shaddai ebimaki makambo ebele bato bakritikaki yo etu pourquoi tout ça là parce que olingi kaka extérieur na bino image na yo vraiment ezala bien et tout ça ezala boye papa eza na bato bazali très bien mais bazali insulté na bato bazali kofinga bango na bato parce que baza
au défendre ba cause moko eza noble nzambe na likolo yebi ke moto azo défendre comme mona kaka lobi nzambe mosokoli ba réputation alobi ete moto azaki innocent tala boy mais bino bolingi mingi réputation na ngai bato esengeli ba bolingi ko soigner image makasi mais nzoka na kati boza bongo te. Et alors pona image no esengelaki ebeba te yo okangelaki mwasi kana selon explication ya Peniel pona video wana ebimaki lokola ozobeta ba pas de danse ya Fally nyonso namonaki te image na ngai bafan mpo wana baza so bachrétien te bafan tala ntango bino boyembaka bato wana baza bafan na bino te bato wana baza bato ya nzambe bakondima nzambe malobo bino bokoyemba eza ya bino te eza ya nzambe bomonaka te koso nasala be bafan na ngai bakosa bandima omona nde bongo soki bandimi no nyonso bazalaki au courant ya makambo eza koleka pano balinga basepelano neti lelo nzambe alalaka te mpo mwana mwasi abimisa makambo oyo nzambe apesi courage wana abimisi po frère nzambe aza kobenga yo zonga na nzela kozwa ngo blague te komona ngo pete bato baloba no yo moko na se ya motema soko ovandi frère Mike Kalamba tie triste na se ya motema no tango nzambe penza soki ti lelo otikala na se ya makolo ya nzambe papa kuiter ata na se ya kuita ya zododo tango nzambe asolaka na ya kitama ya miso po tango trompaki Peniel na cousine na ye tango Peniel atie video bato bazoloba bolamu na yo ozali kolela mpo na nini parce que oyebaki ke tu n'es pas sincère na kati nozoba be tala bato bakanisaka nga naza boye tanga naza na nga boye te papa bituma nyonso koloba te eza facile moto nyonso aza na basor babwakele na kati ya famille moto mosusu omona aza mayele mais soki alangwe masanga na bar azotanga soi azolela meme ye moko soki azongi abime nini esalaka nga eza ye te okomona moto akosala makasi aluka bima na kati ya likambo oyo tozoyawa na frère. Et alors toye komona la bonté mais patience ozalaki na yango te frère ofo ozala na patience na mwasi oyo aza na zemi boye oza brutal frère Mike Kalamba komona boye kondima te oza brutal komona nde lolendo papa emonanaka ata na foto komona ozwi monoko matisi likolo eza bitumba ya bato nyonso epuis mpe papa soki moto okomi na niveau oyo okomi soki oya makasi te lolendo epai ekomata yo na bato aja lelo ndenge bazalaka na Congo na bato bazingi yo so bazobana oza kaka danse oza danse c'est-à-dire yo miso ekoma otala kaka zolo na yo ozomona kaka yo nde yo mais papa bato oyo soki bazwi bati yo na mapeka na chipoy soki bakaka bu bango nde bakobwako na se kibokonzi mpe na mai yo wo na mokili kolingaka te bato batombolo papa po ntango bakitisaka okiti mabe mais eza na bamusicien ebele oyo oyebi bazalaka ya nzambe wana bino ata solo te kokana ata te kokoma leo Mike Kalamba baza wapi lelo lifoko disela ayemba plein succès à Jésus do yo kanisi yo kozala na succès wana libela bikeke na bikeke seko na seko kozalaka yo te kombo ekobunga nango motikali frère Mike Kalamba koyembela nzambe ekoma mosala te ekoma likambo te bolelaka ngo bambongo lelo albomo lobi albomo eza mateya te omoni nayebi te nani ayaki na makambo oyo makambo ya nzambe ekoma commercialize ekoma makambo ya mbongo ekoma makambo ya bakashe ekoma makambo ebele bango bato baye koluka makambo oyo perduction donc bino ndie ata kosambeleza asu te owutaki wapi veye owutaki wapi mobali ya libala okozala ti 2h du matin libanda okende kosambela mpo na bato ata bongo okoinforme mwasi na yo te papa eya pasi alors madusu ekotaki na kati ya couple na yo na vie na yo ofungolaki porte makasi parce que yo nano ozalaki serviteur de Dieu tolandaki bato ya ngambo na bino balobaki Peniel asambelaka te asaka beme aza fille ya pasteur azalaki pasteur te alors fille ya pasteur akokola na éducation pasteur azolinga apesa ye mais mwana yango mpe ayoka kote mosusu eza ndenge eza likambo éducation bapesi yo mpo oyoka ngo na age ya puberté yo yaki kobala ye en plein age ya puberté oyebi bana nde bazalaka na age ya puberté comportement ni bazalaka nango bazalaka na tendance omona c'est comme si bakoli baza na raison makambo azoloba azoyeba yango aza na nzela c'est par après bayaka maleme ozokola okoma ozwa mwa conscience mwa maîtrise ebandi koya mais yo yako bala ye aza en plein azokota na kati ya puberté alors yo efalaki oyeba ete mwana mwasi oyo nga nazwi esengeli nga na encadre ye esengeli nga na maîtrise parce que azalaki na bolingono makasi donc yo manque en tout cas chance ya koencadre mwasi oyo et alors soki olingaki kosauve mariage olingaki kodresse mwana mwasi oyo frère Mike Kalamba ozalaki na baopportunité ebele mpona koencadre Peniel mpona koluka des voies et moyens à changer eza na mibali bachange basi oyo baza impossible basi mosusu bakataka mibali bilamba akati ye bilamba mpona zuwa
mais tout le monde quand même peigné la mairie ebele aza na kati ya studio azwi nini ba photo makambo ebele oyo yayo akokaki mpe kaka ayindisi kaka wana na miso ya bato na kati ya studio wana akokaki kosala yango frère Mike akokaki koswanisa yo mpe meme na kino na ndenge azalaki ozopesa so eloko te ozokipe ete ou bien après avoir kobeta ye le lendemain aleki na bareseau sociaux aleki na batelevizio oyo eza na kini nani alingi aboya koyamba mwana mwasi openiel akokaki kosambwisa yo mais azali kosala yango te tozomona ke ata ndenge bokolo bazalaki insolente ozomona na se ya motema na ye bolingo ezali koleka mingi et alors eza pasi mingi frère na biso Mike Kalambai toye komona la bonté papa mwana mwasi aboteli yo mwana bweshadai oyo bweshadai wana alingi yo mwana mwasi azolatisa mwana propre lokumu frère Mike Kalambai en tout cas ozalaki no beau mais ntango okutana suna mwana mwasi openiel en tout cas apesa olusu valeur makasi mwana mwasi oyo avalorize yo mwana mwasi oyo apesi ba jeune fille posa ya kobala mpo ba jeune fille bazalaki likama bamobulu bamakangu bavia ya bamishina batata ya mikolo mais mwana openiel ntango aye kolinga yo ba jeune fille baye komona okozwa no mwa jeune garçon na yo bovandi mpe bosala bolingo na bino ya bien ke ntango boza koexpose vie na bino efaki bopika makasi na mabondeli bino boza bachrétien ntango omoni koza koexpose vie no ndenge wana opesa bizu otie na nini na réseaux sociaux osala botie na réseaux sociaux vie na ngai oui je suis libre pika pende na mabondeli mibomba na se ya makila ya nzambe zala mwasi ya mabondeli mama Peniel yo oza mwana ya pasteur oyebi lelo esili na Mike bitumba mpe koza na ngambo na yo po biso nyonso na bafamille tozala na bitumba ta mosu mpe bitumba eza na ngambo no balingi yo ozala mwasi ya kobala te oya kobali mobali ya mibale Mike azalaki kobeto na zemi ya 5 mois okomona mobali wana arepete meme makambo okomona mobali wana akoma osala meme scénario yo mwasi kitoko boyokaka mibali bazokende kozwa elo bamambanda bamakambo ebelebele ozokamwa et alors eza eloko nalobi ekozala bongo te eza eloko nalobi esengeli mpe kobondelaka mingi bilo mosusu ezalaka ndenge na bacondamnation na vie bato oyo bayini yo to bato oyo bayini mama na yo to bato ya mokili to bakamarade makambo eza ebele na mokili oyo yo oza mwana pasteur konéglige aspect spirituel te et alors esengeli otelemela makambo na baprière oloba mbala ya nsima nzambe soki opambolinga soki okozongana na Mike ngani atindi na ngai yo te mais soki okozwa libala no mosusu ya sika telema yebisa nzambe pasi yo ngai namoni kuna na mariage oyo ya liboso namona yango na mariage ya mibale te nazala moto ya koseka ndenge olobi lelo mwa molopo ye wana ata omoni mwa molopo bayebisi yo te fo yebake aza heureuse aza na esengo na ye nzambe arécompense ye nzambe ayoki kolela na ye et alors kokota no na bapolémiki te na makambo ebele kozala distrait te simba nzambe oyo nzambe atio na motema osala mama sala tozomona te oye mpenza na motema pene ya mabe oya kodenonse Mike c'est-à-dire nde bato baza okani osilisa ye boye na boye en tout cas kowelela kojuge motu mbangu eza mabe lelo oyo tala Peniel makambo abimisi et alors tokoya malembe tellement makambo eza ya koloba eza ebele tokoya nango te na mobulu comme ça toya nango mwa malembe et alors tozoloba bafruit de l'esprit parce que Mike aza pasteur soit nayebi te soki aza komi aza frère en Christ aza koyemba na nsima na ye bato ebele babongola mitema bato ebele bana na biso okoka kutu aza na ntina te koyoka bamusicien mondain otiele musique ya Mike abini na ye fete na bino eza eleki bien jeune azosambela bazalaki baza baexemple mpona bato ebele mais biloko Peniel abimisi adenonse epesi mpasi mingi satan amekaka moto nyonso satan ameka meme Jésus ozomona moto na moto aza na likambo nene nalobi awa okomona moto mosusu grand professeur moto mosusu ministre mais aza na makambo lokola Mike Kalambai epai amoni jupilete eleki c'est-à-dire akomi lokola zoba mosusu eza biloko ya kolia soki amoni biloko ya kolia akomi lokola zoba amoni masanga akomi lokola zoba lokoso ya mbongo bajigolo soki otali na kati ya frère Mike Kalambai tokobimisa mpe eloko lokola c'est comme si frère Mike Kalambai alingi bana basi oyo ye ashinaka bango apesaka bango mbongo wana eza bizalela mibali oyo baza babogar bizalela mibali oyo bakomona ngai naza star il faut basi bachérir nga basala boye eza mingi bizalela mibali oyo bamimona babogar to bacélébrité azomona mwasi fo akabelaki mbongo bongo te o bino botangaka bible oh mobali bima sala yaka liesa mwasi eza ndenge wana te mwasi azobongisa ndako azosala mosala ndako azosala boye mais eza sens contraire te yo mobali soki okoma omonaki mwasi fo aliesaka yo donc mwasi azokende kozwa soki epai ya mobali ubie mwasi azosala mosala commerce yo ozoya kojembela
eza malamu te to mwasi wana baza na famille ya mbongo yo ye kodiembela bolingo intérêt eza mabe. Mobali il faut se faire respecter. Kende mosala kende kayu yaka s'occuper na mwasi na yo efa mai kalamba yo ni kosombela penyele elamba te ni kosombela bana bilamba te omesanaki te obi omesanaki ndenge toyokaka Enis azali kopesa bilamba yo siko ozomona obimisa mbongo mpo olatisa mwasi no ozomona ngo eza kilo. Voilà ba conséquence ya kozala na bamibali ya bajigolo bana basi baprendra soin na bino te. Nalobi te ozali yango mais tokoloba en général mibali nyonso mpe boteyama e malamu mingi te makambo. Et alors tokei na kote oyo tolobi la bonté papa fa mai ko tomonaka na tv tolobi penza ngo papa ya bonté ya boye penza mais oyo penyela lobi papa ya pasi toye na kote ya douceur fa mai kamba ozaka msosa ba interview moko ozo sentir douceur nga na kozongisa te vie privée na nga na lingaka te so ozopesa ba mama mboto kangi maboko okitisi mutu papa litomba nini mokili ebetela ko maboko na kati ya ndako mwasi oyo ya yo moko azosouffrir eza na ntina te papa yo kamati danseuse na yo soki danseuse bolimbisa oyo moyembi na yo oimpose mwasi no madame no na ndako mwasi oyo afa vanda wana mais yo soki obimi na chambre na bino oke na chambre na kuna okosala makambo so frère en Christ ata frère en Christ ata kaka mutu kaka papa Mike eza normal te likambo oyo soki yo oyebi likambo te na likambo ya kindumba boye luka elongi ya nzambe soki oyebi likambo yebe eza basine nzambe azoloba keba soki omoni makambo osaka na nkuku ekomobima na libanda danger ezoya danger eza koya ndeko eza malamu te esaka pasi donc bacomportement mosusu penyele akokai kodevelope c'est par rapport à bacomportement na yo po penyele te moto aza cause ya infidélité to ya débauche na yo ya vie ya mobulu ya kokanga pantalon te bino boteyaka biso soki obali te koyeba mwasi te bona bongo basi nyonso oyo akotambola na bango oyebanaki na bango te obali bango te eloko te mozotambola na bango okendaka na bango na hotel to na ndako na donc ndako no wana ozokenda mbeto na basi sikoyo bino boteyaka makambo bino mo bosalaka te eza pasi hypocrisie lokuta ya boye wana ni bokomeka mungwa bamungwa yango komeka na banzungu ya bato nyonso ata oyo ya yo te frère Mike Kayamba na basi ya mabala donc bino bobima na basi ya bapartenaire na bino na basi ya bato basoutenaka bino oke epai esika moto apesi yo esika yo obimi na ye eya pasi après bato wana bokoforce bango mela kobimisa te tala mpo na réputation na nge eza bien te mbala liboso okwei mais papa okweyaka kaka yo fotala likambo na moni oyebi te ngai faiblesse na nge eza yango alors mama mpo na likambo nakoyaka te fo tosala basaka comportement oboluki bastratégie même na mosuni papa bakendaka mpa baminganga bastratégie ezalobi nga mobali na nga azaka ndumba omona mwasi aevite bacamarade mpo na nini parce que aboyi na ye mpo yo okoka kokotisa trouble na bacamarade aevite bacousine aevite baniese fo ma kalama eza danger soki oza moto oyebi komaîtrise pantalon na yo te mukaya na yo te papa yango mona ezaka bascandale moto abimi na bonne na ye moto abimi na mwana oyo ye moko ya mwasi aboti frère likambo oyo landela yango na ndenge ya bonzambe soki oyebi likambo te landela yango po yo kokende na ndako ya mutu mukolo ndako abimi mwasi na tikala nali na chambre okotambola tie yo kokotela mwana mwasi wana soki makambo ozomona yango eza blague bato basalaka makambo wana baza pantalon aza na maîtrise te jipelete nyonso ezoleka ye azwi matekita eza banvoutema wana eza basori ya mabe basi bamibali combien aye akoteli mama na ye soki ozoboya kozwa traitement na likambo oyo eza grave bakenda kokotela na bamama bokilo ake kokotela mama bokilo atamboli na mama bokilo na ye makambo oyo ozolinga onéglige wana komona yango masano te papa luka elongi ya nzambe soki oyebi likambo te kozwa yango blague te pantalon ezokokokangama te jipelete nyonso yo ozolenga
Penyel a supporté makambo na age na ye wana aza mwana malamu. E Penyel okoki mpo kokufa ndo na sida mama. Infidélité ya modèle wana. Me bango mibali akangi oka na mobali moko esili asambwisi yo. Metala mwasi. Mwasi azaka afin bopesaka respect na basi. Mwasi amelaka likambo azomela. Mibali po yokaka mawa. Eza mawa. Basi ebele gentillesse esila. Mwasi akoma impoli. Mwasi akoma agressive. Mwasi akoma insolente. Mwasi akoma dépressive. Makambo azomona na ndako. Kanga motema. Kanga monoko koloba te. Nde ezomona makambo oyo basi bakoma nango. Azaka bongo te abala changea. Colérique. Alinga ba camarade mobali te. Alinga belle famille na ye te. Po makambo ye azomona na ndako. Kanga monoko. Alingi mobali azobatela kaka. N'église kuna soka divorcé azotala regard ya bato. Divorce eza permis te. Bino bato bokondanaka bato. Botala ndenge bato basufraka. Jeune fille ya boye. Na 17 ans ozwi mwana ya bato. Papa. Oza na chance. Bana mususu ya 17 ans. Abandana no kimubulu na 10 ans, 11 ans. Doyo kozwa epena engungululu. Ulululu. Ozwi. Ozwi eloko ya malunga obatela te. Ozomona frère Mike Kalambaiko. Azoboya mwasi oyo na ebite soki azaki mwasi na liboso ubi ya mibale bona na ebite. Me po landa pena ba eulu wala bato c'est-à-dire ba trajectoire molai. Soka bani ko konte ba ex batabima na bango bani na misapi ya maboko asisi 10 ake na makola asisi abakisi musu na bakombo abosana. Ozo tika tomate ya fresh ozo kino ulanda biloko kopola. Mibali balukaka nini? Na mwana za ngebu boy mwana ozomona biloko ezana no moto na kati ya nzoto. Yote mwana pe awuti avandaka pe na États-Unis. Tolobi te toza na complexe États-Unis mais tolobi kaka po moto mosusu ka azwa koyeba valeur. Et à passer. Et alors, douceur réalité, tempérance papa. Le fruit de l'esprit, tempérance. Ezakite papa. Mais na bato mosusu eme kalamba okomona penda muta tempérance aleki na ba télévision azoloba uta Penyel pas na faute bien boy omoninga na koloba te boy na boy siko na kuzo za ko bondele ke tika kita na seto boy na koloba te bato ba bimi ba critiquer ba insulter mona mwasi ba nzoka azo couvrir yo na makama minene boy et amawa tempérance ezalité papa Mike sikoyo nalingi na loba no boy papa ndenge na lobi likambo soko oyebi eloko te parce que bato mosusu eza ba recommandation diabolique infidélité kindumba donc abali mwa sotie na ndako me nyokola ye alali na ndeko na yo alali na cousine na yo abando sengo ka ba pardon et puis maya miso ya kobando bimiso zokama yo za ko espérer ka ko changer bato wana ba changeaka te. Cela veut dire ti akoboma yo na souci okufi okei. Soki na souci te akoboma yo na kobeta ndenge azobeta wana okufi okei. Eza biloko yo bamusu bazaka koze ba acte ndingo wana soki azongi na kati na ye akomo regretter. Mais mpona nini apoze ba acte boye? Makambo wana exclure mutu te ozala chrétien, ozala président, ozala nani. Misusu ezali putulu. Abendi putulu omona na se ya putulu azo regretter azolela. Nana kobimisanga na kati na likambo ezaka nzambe. Soki eza likambo ka ondeko na biso akutami nango pantalon akoka kovandisa biloko ezaka na kati te. Soki amoni kaka befwa ko ayebaka te oyo aza bokilo, oyo aza cousine, oyo aza boy eya pasi. Ayeba te ke ngasi na bali maîtrise ezali te papa. Lukela ngo ba traitement. Ndego yaka na poto oko kende luka ba psychologue na yebite bato nani basaka bato ba thérapie wana kende landa thérapie wana. Lokolo za mwana nzambe lukela ngo en tout cas ba prière. Et na vie na yo comme ça éviter ba relation mingi na bana basi. C'est discipliné. Zalano na ndaku kobimaka mingi te na ndaku no éviter ko za entourage ya bana basi makambo ebele. Parce que yo ko tambola na bureau nyonso. Soki eza vraiment po eza problème grave. Oza yo moko tokutami nango bato baze ebele bazo souffrir nango. Eza pe na bana basi musu ndingo wana. Alingi mobali na ye. Aza femme mariée. Neti basi ozo tambola na bango. Baza pe normal te. Parce que baza ba femme mariée. Bazo kene ko tambolaka. Eza mabi.
eza lokola moto oza hypertendu omoni pena batie steak wana batia mungu apende tie boye olingi yango ozosepela nango me ozotala condition oyo oza nango soki olia yango mungu wana ekomata yo donc bu okoki mpe kokufa kosala nini okolia te soki oza deja marie okomona mpenza bambuma ya kitoko suki koleka me lokola oza deja marie okosala nini ovandi eya pasi makambo oyo biloko ebele tonegligeaka na vie eloko moko so ozomona osalaka a répétitif ozolika otika yango ozosala yango kaka ozobunda notika ozosala yango kaka bato baomela masanga bato baza na kindumba boye patalo evanda te bana basi makambo eza ebele bato baza nango mosu alingi kosokola te makambo eza ebele mosu lokoso soki ake na ndako bato kolia me soki oye na ndako no okuti mwasi ne ndenge alambaka okamwe mosusu tenia alia atonda te satana abebisi bavie ya bato azobebisa bavie ya bato na makambo ebele o luka elongi ya nzambe zwela yango bathérapie luka bacondition ya kose maîtriser moto mosusu soki amoni kopo ya masanga ata fete esili akokende te fete ata bainvite ete akei azanga dignité bato bazosouffrir na makambo ebele basor ebele babwakelaka bato oyo olobaka baloka yo luka oyeba konéglige likambo oyo te epanza makita songi epai ovandika tatatatata yo mosoko ozongo menga mpena nazaka boye mpo na nini eloni esalaka nga boye luka elongi ya nzambe na vie mpe boye ya bomoto luka ose maîtrise okomi esika olingi oloba beta ata siffle okomi esika olingi oloba yemba ata nzembo soit odeplace na yo donc makambo ezali ebele mpona koluka basolution na baproblème oyo tozokokozwela yango basolution te nzambe azali me na mosuni tokolanda bathérapie komipesa badiscipline et alors toye sikoyo na kote oyo tokoloba frère Mike Kalambai penyele wana soki alobaki afunda yo akofunda yo mpona kati ya na fruit de l'esprit bible ekomi la loi n'est pas contre ces choses foyebake mibeko ebele eza na se na moi oyo bato bazwa yango na nzela ya biblia et alors bino au nom de Jésus bafrère na basere en Christ na bapasteur bose permetaka na nyonso bomonaka kaka ke bakretien lokola balekisa makambo nyonso nzambe kaka kofuta ye et eza mpona bino eloko osengeli bocontinue yango omoni bato mosusu baloba esengeli bafunda yo kote mosusu bando denonse bino bando ofunda bino bakoma okambo bokoti baboloko ekoki na kotambusa mwa motu na bino bozonga lokola impunité ezali tout ce que vous faites elekaka na coulisse bahypocrite eza bachrétien parce que makambo nyonso balingaka kaka ebombama touti otala awa na bareseau sociaux awa mwana moko ya 17 ans akodenonse ndenge paster azali kosodomize ye depuis azalaki mineur akosodomize baza ebele bakosala bacrime mpona bapaster kobomba boza koalimente mabe epai bato bazwa koluka bakimia na baeglise epai satana avandi atie mokili azobalola azobeta de gauche à droite bazodétruire bavie ya bato baboti batindi bana na eglise bokende kuna mpo bozala na comportement ya malamu bokima makambo oyo puberté eleka yango na se ya bonzambe oyo kindumba te kuna kindumba te nzoka bana bato bakopupula bango bapasteur baeglise kombi ekotisa ndikila ekoboma bana ya bato baza bavictime bamama paster kombi baza koboma bana ya bato ye abebisa vi nanga abebisa libala nanga bakamarade nanga bazobima na mobali nanga boye na boye baza kolula pasteur bapaster ebele basimbi bamoto na bango oyo ezotinda bango bango bakoma koloba ke il faut que le péché abonde mpo na nguya esurabonde bamoto na bango bakosimba baza kodétruire bavie ya bandimi na kati ya baeglise bato combien bazwi baproblème à cause ya baeglise mabala ya bato combien ekufi likolo ya baeglise bamama paster baza kodétruire bamabala ya bato combien mpona kovange soi disant ye abimaka na mobali na nga asalaka na paster akendaka na paster songolo pakala sans pour autant koyeba bato wana baza bavictime ya bapasteur wana bapasteur wana bazopesa bato baverset biblique moko etrouble yo motu soki oza makasi te et en plus mosusu baza na bamoto na bango envoûte yo bapaster combien batamboli na famille mobimba na mama bana ya basi voire même na ya mibali famille mobimba sasi bino
bafundaka mpe bango te nyonso ezoleka na kimia bondeko to bomba sekele eleki kaka ndenge wana bahypocrite eza bapasteur eza mawa eske esengeli kokontinue kaka na boye nzambe ye moko atomboki akomi kobimisa makambo oyo kaka o tribunal ya nzambe kozala tribunal ya nzambe kozala mibeko epai yo ovandi bible elobi tosaka isala te ya kaisala ya nzambe na se na moi ndenge ozovanda wana tosa mibeko te mpako bato bafuta mpako na se na moi bafutaka wana mapata badisiple ya nzambe bafutaka mpako te batosaka leta bongo bino bakretien bolingi kotosa leta te likambo yango eza nini eza mawa soki mpenza ko bokomi omona ke non likambo nasali boye nakopirige mpe nanga bato kovanda nini bapaster combien baza koabuse na baminere meme babebe ya bato mama abombeli mobali aleli ye mon église paster akosi atamboli na ye moko lisusu combien bamama paster aboni batindi bajeune garçon bakende koabuse bajeune fille ya bato parce que ayokaki sango ke atambolaki na paster or tuna mwana mwasi wana victime mosusu soupçon ya pamba makambo ya lokuta mais akani moto wana ti adétruire mariage na ye amonte bakabale amonte bascénario soit atindi bato bajeune garçon na kati église oyo bazalaka bapire bamama paster balandela vie ya mwana mwasi wana moko na bango na kati ale bima na ye alisambwisa ye mpo kaka libala ne kufa mpo na nini ye esengeli avange parce que atambolaki na paster mais balobi baser en christ bamama paster bapaster badiacre mais omoni mpe bato bavandi kaka na kati ya baeglize wana eza normal makambo oyo mokili ezokende wapi olingi tout le temps bateya yo nzambe bayebisa yo yesu fungola bible etanga invoque le seigneur akufungula mayele akopesa compréhension koyeba nzambe azolobela motu nyonso alobi nani nyonso andimeli ye moto nyonso andimeli ye yesu akotika uta kozala na yo balobaka te invoquer kombo ya paster invoque le nom du seigneur nzambe na lola le très haut jésus christ de nazareth balobi na yo te pe komo ozosambela o nzambe ya paster na ngai mpenza soko te nzambe oyo ya yo moko mpo oyebi te paster na yo abengaka nzambe ni bakoma kobenga banzambe ya bajaponais ya bachinois ya makambo ebele alors frère na biso esengeli boyeba ete leta azali il faut boyeba mpe baconséquence juridique ya mariage ezali ntango bosalaka makambo wana apres bokoma obenga kuzu na bafamille bokoma otambusa bambongo yango okomona bato mingi ya nzambe bakoma kolinga kozala mpenza bakamarade mingi ya bayi politique parce que so basali babétise baza na couverture ya baministre baza na couverture présidentielle baza na bacouverture ya makambo ebele mpo na bango elekaka ndenge wana na kati ya kuzu yango tala entêtement epai ekoma ozomona me komona na kati ya baeglise bakobinga na badémon bamagicien bato baza na nduki bana bato baenfant sorcier me baza na baministre oyo bakenda kolia bampuku bakenda kolia banyau basalaka basacrifice meme bamelaka makila makambo ebele me bango baza na bango wana bakangaka bango te basorcier mawa mingi alors esengeli koyeba mariage eza contrat ya deux personnes oyo ezodésire bango moko basepelaki basunir ezali événement moko social mpe ezalaka événement moko familial omonaka bato basepelaka mingi bato bazalaka na émotion ya bali esengo ezali makasi me boyeba mpe ke implication juridique ezalaka yango omonaka bato babalani ebandaka na famille apres bokei na leta apres bokoki kosukisa epai na nzambe ezalaka te bobandi na nzambe apres boye na leta bokei na famille te ebandi na leta ebandi na famille ekei na leta epe bokei na on église omoni ndenge procédure ezalaka soki okei epai na leta akotuna yo soki oversaki droit ya baboti yango esengeli oyeba ntango okenda kopesa dot eza eloko moko symbolique osombi mwana ya motu te atikali mwana ya motu ntango ozokende kosala mariage civil bosengaka mpe nano code de la famille te osengi mpe na ntango ovai na ndako bandi otanga yango na oyo ya nzambe esi boyebi otangi nano mpe ya leta mpo oyebe te oyo oza na ye na ndako aza saki ya boxe te okobeta ndenge olingi to kotraite ndenge olingi
Et alors po eza mpe na basi oyo babetaka mibali awa toza na ka ya mobali Mike Kalamba asali biloko ya pasi. Na libala mobali agardaka kombo na ye, mibali mosusu omona azwi mpe kombo ya mwasi. Ça dépend ya ndenge moto alingi na ye. Na mboka na biso je crois eza mwasi azwaka kombo ya mobali. Et awa na bapoto ezaka nango mpe omona mwasi azwi kombo ya mwasi. En tout cas nayebi te na Congo lelo ekoma boni. Et alors na kati ya ba obligation tozoloba sur le plan juridique. Na kati na ba obligation sur le plan juridique oyo ezo concerner makambo mabala. Esengeli koyeba ete bato babalani esengeli bazala na respect mutuel. Respect esengeli ezala mutuel. Eza kaka te mobala okoki koinsulte mwasi ndenge olingi mpo aza mwasi esengeli ase soumettre. Mais to bino boloba mwasi ase soumettre, Jésus anga azaka impoli. Bible wana esi etangisa mwasi to mobali impolitesse. Tango bazoloba l'homme est le chef de la famille. Yango chef ekozala chef elaksini. Na musala na bino bozala na patron na bino akoti ayeka akoti bani ko insulter bino. Non. Moto aza chef, aza moto aza ko encadrer, aza moto azali ko gérer, aza moto azali ko diriger, et alors bien. Azo prendre soin na makambo bien. Il faut kozala chef na ndenge bien. Et sengeli ko yeba kozala chef. Et sengeli d'abord ko yeba yo moko chef rôle na ye eza nini. Chef asalaka ndenge nini. Chef azaka wana te oye mbala moko ozokanisa ba travailleur basala mosala bien te. Yo faut répartir ba charge. Oloba yo sala boye ozala na organisation ya malamu pour résultat la société no sala bien. Soko za chef moko yebi ko diriger te. Société no kozala na mbilinga. Et alors yo zo kamata faute ozopesa ngo et pas ba travailleur na yo te. Yo ndo za chef ya mabi. Oyebi ko bongisa ndako no to yebi ko encadrer yango te. L'homme est le chef de la famille. Bo bongisa kate. Bozala ka chef te pona autorité ya ozo sala mwasi azala esclave na yo te. Esengeli ko prendre ba responsabilité na ye. Mobali ya malamu esengeli d'abord ke musala. Oyeba na ko pesa mwasi na yo éducation ya malamu bana no ko encadrer ndako na yo. Et alors voilà. Respect esengeli ezala mutuel na kati ya libala. Fidélité esengeli ezala. Soko tali biloko yango o comparant na ba fruit ya esprit ezaka ndenge moko frère Mike Kalamba. Na sepelaki na sala émission yo en tout cas na kati na kimia nyonso. Na répéta yango na lobaka yango esengeli to bundela Congo sur ba plan nyonso. Social, politique, économique, makambo nyonso. Na ndenge ya kolamba tu na santé makambo nyonso yango na lobaki na 2020 toko sala nyonso po ete peuple congolais abima na kati na makambo. Bande ke bele ba neglija baba bémission na bino wana ya batoli ya libota ndenge nazali kosala éducation populaire et tout eza ko distraire. Voilà maintenant les conséquences na kati ya société, na kati ya communauté, toza na kati ya problème, éducation bafouée, bana mibali esengeli mpe bazala éduquer. Bana mibali esengeli mpe bazala préparer na mariage. Eza te oza chef ozo confondre ki dictature, ozo confondre maltraitance na kozala chef. Po mwasi ayoka yo ou bien olobani kotindika nga boye te oza na besoin te obeta ye ceinture ndenge wana. Eza na maloba oyo eleki mbeli eleki fimbu ezali papa. Eza na ba punition oyo okoko kosala pe mwasi azongi na kati ya nzela. Wana eza biloko tokoya kosalela yango émission ndenge nini okoki mpe kokorrige mwasi. Sans pour autant opasser na ba acte oyo ezali ya corporel ya violence moko corporelle. Et alors tokei esengeli secours et assistance ezala mutuel papa. Tango beti mwasi papa Mike toboyi te kande ye esprit mabe ye ekoteli yo envoûté yo. Mais tellement obeti ye na yo moko lembi yelakisa pende obetaki ye. Obetaki ye penza très très bien. Yo moko komaki fatigué. Mais olali na pongi. Après avoir kobeta ye wana. Olali tango sutuki. Omoni ke mwasi azate papa po ani ozwaki panique te. Oluko ya ko assister ye. Le même jour. Ozo beta pe mwasi na présence ya mwana. Yaya.
biloko wana ntango oyaki na États-Unis faki kobeta ebongo awa nde olinga comprendre aza moto oyo oyo kokosala eloko oyo olingi. Et alors bamarie baza tenu ya kosala vie commune. Soki obimi olaki moninga na kie esika boye nayebi te ntango bato bakenda mariage civil na Congo bato babourgmestre yango babengaka bango nini bato ya état civil ntango batangaka biloko wana eske bamarie batiaka yango meme makambo na moto wana bazwa cérémonie yango esila biso tolati babaki tokilumela masanga. C'est très important. Et tozoyebisa na basi nyonso kokendaka te libala yaka tovanda luka osaka mariage civil eza protection na yo makasi na se na moi oyo mpo bakretien mele bazaka babali ekuna mbala moko hu baleki na kene église bake kobalana non esengeli okende na mariage civil ezaka très important. Biloko esengeli tolobela yango esengeli kozala na vie commune komettre moninga au courant ya déplacement na yo ya makambi ya mbongo ya kozala na moninga en communication. C'est pas qu'il y a un mobile, on a kamati secret dans la bombité. Eko kozala teke po bozana vie commune ba imposer bino nécessairement bo vanda ke sika moko. Ndenge zaki ke Mike azara na kin, Penyel azana poto et puis a profita ki po atanga. Ezelo ko za mabete et ça la makalango. Mais tozape na poto ba couple au mona mobile tan mususu apusaka ba mituko ya minene tamusaki na kotika biloko na ba Danemark, akotika na Suisse, akotika na France, akotika na Belgique et tout ça là, beaucoup tanaka peut-être na ba week-end. Ou soit à sa semaine mobimba, ayaka partir à vendredi à zongi nandako. To mususu, semaine mobimba za nandako bien 2 jours, o etikali akeye musala. Ba couple wane vande zobo tabana baza calme. Moi c'est aza calme. Omoni pe a diriger ba sentiment ba posa na ye. Ce que l'ingé télé que ça ne vaut pas la peine parce que mutuazate awa na kwa ko bebisa makambo nanga pamba. Moi c'est ko vanda mobali kuna moi si kuna esalamaka. Ezali nango. Na lobite ke na tindi ozala ndingo wana. Ezape ba cause ebota ba mbilinga ebili mais ce qui peut se discipliner boyebi ke ezali mobali ake musala moi c'est atikali pa salaka moi ça ko encadrer bana bien. Ezo senga discipline mobali asala ki chef na ye. Ki chef eza ya makofi kate. Et alors bokoko za na ndaku ndenge ya Penyel izaki Penyel aza na États-Unis pona ba région habitude Mike aza kuna me Penyel tantôt akei moko Mike aye et puis eza makambo yo esalamaka na ndenge ya mibeko eza te bakoloba ote l'état pa ko condamner Penyel parce que Penyel azali kovanda musika mwasi pe musika ebongo tango Penyel bavandi ndaku moko na Mike pa ya parrain na bango Mike atala ata ndaku ya bato te kotala Mike boy ndenge asalaka ozomona ki mwana moko quand même mutu ezaka na sika na yango. Mais nde nazoba Mike soko miyebi eloko te eza envoûtement luka elongi ya nzambe luka bathérapie boye na se na moi esengeli mpe koyeba niveau oyo oza statut oyo oza nango basi bando ya kokweyaka bango moko mpo na kotala mpe bepapa ozali no bo nzambe asaka biso bakongole kitoko to ozomona. Et alors bacousine mosusu baza kwa mpe banchor alingi kaka ya kodétruire vie ya ndeko na ye ntango yo ye okutamboli na Mike aboyi Penyel te bakontinuaki vie na bango. Yo koki même kwa yo sikoyo kokende wana ozwi libala no bali moningo détruire vie na ye eza mawa esengeli ko éviter obali prendre soin ya bana na yo moko surtout so mobali no aza na ba moto moko populaire aza kitoko aza boye en général ezala kaka kima ba cousine kima na yo ba camarade vanda na mobali na yo pona ko éviter makambo et surtout so bi mobali no aza moto pantalon etirette po ekangama ezaka pasi jupilette soki eleki mbala moko kidiba kambaki po akokwea na mutu moko boye otala me ngani ya kitoko yanga moto akolukani akokwea na bamama mibimba yo jeune fizo to nazokende olukani eza biloko moko ezaka normal te. Et alors batela ye bomba ye na ndenge ya stratégie soki te mama okokonte ye na bana ta mokama. Et alors to continuer esengeli bayeba kodiriger famille na bango ensemble. Esengeli koza na autorité parentale na égard ya bana. Esengeli na yo l'état lobaka ko assurer soin
na substance ya bana. Frère Mike komona te nga na frère Mike bon penye la zala wana na ndenge te bobalanaki mpe na nini ti na leta ti ezala ya poto ezala ya Congo leta nyonso papa baboti esengeli baprendre soin ya bana na bango baboti esengeli en tout cas bazwa soin ya bana na bango na substance ya bana na bango eza kaka te o shadai soki na mosusu boboti tika wana esili nga nde papa ya kombo te soki oza papa esengeli prendre soin ya bana na yo ocontribue na kokola ya bana na yo na éducation ya bana na yo eza soni toyoka biloko oyo penyela alobi na niveau ya yo ndenge yo ozali wana frère Mike yo ozangi 10 euro Mike yo ozangi 40 euro so nalobi 40 eza kaka elobeli frère Mike kalamba yokende kosilika mpo mwasi azwi mbongo ya biya asombi akei yo kobimisa mbongo na libenga na oto outi poto yo ye na 2 valise ya bilambo ya yo mwana oyeli esapato tala molai lokola bwato mwasi oyeli eloko moko te papa ezalaka mibali ya kitoko kaka bo amilingi akomisomba bilamba akomilatisa otali mwasi yango bato boyaka kokuta bacouple ya bato mwasi aza koboma azobongisa bana ne azobongisa ndako ne ozokanisa mobali moto azosomba mobali nga na jembela kaka mpo nga na bonga oyaka ko bajigolo amilingi bolatisa basi bobongisa bana kaka kishefu donc eya pasi mingi opesi mwana 40 euro asala nango nini yo vai na poto frère Mike eza meme na Congo oyebi na 40 euro wana penyela sani afuta album abonnement ya mwana okende kotikaka ye na crèche asomele miliki biso basaison echangeaka epuis bana ya baage wana bakolaka bachangeaka bilamba ozomona chaque année azokola azozwa numero mosu elamba numero mosu ya sapato penyela sani asala nyonso ye moko voilà donc lokola yo mesanaki yo bazosalela yo ntango oye pa penyele ozomona nga nasaka eza perte yango fo nazongelaka basi oyo basalelaka nga makambo nde mobali azalaka profiteur te mobali azalaka gigolo te mobali azalaka responsable yango bolobi chef te binoki chef ya nini eya pasi et alors esengeli na bango bayeba kocontribue na batâche ménagère na badepense ya famille na ya logement ya bilamba ya kolata ya nourriture ebaza na baproposition oyo ekosala bango bazala capable mpona kocontribue avenir na bango makanisi wana ekozala différent mais kokomema bino na kati ya bitumba te esengeli to explikaka bino mpe makambo sur le plan juridique boyebaka esengeli boyebaka basi ebele ya baafricaine basi ebele ya bacongolaise bazalaka baignorant mobali azoprendre soin ya ndako te azokipe te omoni mwasi amultiplie bakayu éducation ya bana ekomi bafue mpo mobali kuta azani kuna te moto ya banganda soki azwi salaire na ake kolia lele azotinda bandeko na ya basi babilamba ya bagriffe azokipe mama na bango azosomba bandako bandeko ne babonga azomona mwasi lokola aza ekeko mwasi lokola oza na poto multiplie bakayu na mbongo akayu na omiliela mbongo ya bana mwasi na mobali bakabola katikati boli eza mbongo ya bana te eza mbongo na bino te bapapa ya kala bazali kokipe basi asombeli mwasi ndako asali boye mibali ya lelo nayebi te mibali ya androide makambo echangea mwasi ozotika azosala bakayu ebele ndenge wana papa vi na bino ekozala stable azongi na ndako kase alembi eza na sens te bosala mpe mariage civil ebele mpe basaka mariage civil te mosusu bakoma kosala yango par plaisir par sentiment nabalaki nakei boye nazongisi boye me makambo oyo ezalaka na code de la famille bayebi yango te batangaka yango te mwasi azoyeba badroit na ye te azoyeba teke akoki korevendike biloko wana epai ya mobali Mike oza oblige oliesa bana wana olatisa bango bosala baprojet na penyele ntango bozalaki ata boye bokabwani bana wana baza yo fo oliesa bango fo olatisa bango baza ya yo obokola bango ezaka bongo alors oyo mpe baza na kati ya libala mobali azopesa mbongo te azotindoka bakayo ebelebele omiliesa komilatisa komifutaka ndako mai makambo nyonso ye mbongo ne kaka vive na kokende kosomba bandako na Congo et alors il faut yeba bango eza mabe
so bake bafundi yo ekotambola na bareseau sociaux mwasi wana ke kofunda mwasi wana ke kosala lokola basi na poto tomema mpe ngambo surtout soki babengisaki oyo omemi ngambo basi ka baza na valeur te pa mibali biloko yango toyebaka yango te. C'est pourquoi ozomona mibali ebele basepela na basi ya mayele te mwasi ayebi korevendike badroit na ye mwasi oyo ntango ye akende kosala mariage civil ayebi ke na kati ya mibeko ya leta esengeli mobali na mwasi bacontribue na batâche ménagère et puis na badépense ya famille na ya logement na ya vêtement na ya biloko ya kolia baproposition na biso esengeli topartage yango ensemble tozala capable ya kocontribue na différents tâches oyo ezali na ndako tolobi te yo kosala boye nga na kosala boye mbongo yo kosala boye te mibali mosusu kanga monoko koloba te nga nde naza chef te mbongo ya mwasi obimise yango mbuma misu kaka mwasi asala boye te ya yo ozwi obombi te esengeli bovandi bino mibale salaire botie boye tosala bosali planning na bino mokomona mobali azoprefere abungisa ndeko na ya mwasi ki mwasi na ye omona mpe azoba ta yo mpe ndenge ozalaka baperike ekuba baninga baza boye na mbongo ka oyo wana ya mwa kayu biso obesaka bakayo bamakasi te asala nyonso mawa même soin ya bana ezalaka na kati te baobligation ya respecte na kati ya libala ezalaka tala ngo na kati ya kode ya famille ntango bato babalaka no batangaka babiloko wana biloko ezalaka na kati même mpona koprendre soin ya bana ezalaka na mwasi te tant tobi koprendre soin ya bana ntango bayoki soin kongola akanisaka kaka akoti na salle de bain asokoli mwana azwi asali boye te mwasi so aza malade okosokola bana na yo eza nango problème te mais awa ntango bazoka koprendre soin ya bana ezali kozala responsable vis-à-vis na bana wana koprendre soin ya bana par exemple okipe badevoir ya bana eza ozoprendre soin ya bana mwasi so aza na tante boza na bana 4-6 bokaboli yo tikaka oyo nga naki otika oyo ntango akozwa bana yo zwa oyo nga nazwa oyo eza koprendre soin ya bana kokende kotala na chambre ya bana mwana alali afiniki fenêtre na ye eza epolele eza koprendre soin ya bana kovandisa bana na poko akopesa bango conseil kosala eza koprendre soin ya bana kolia ensemble na bana eza koprendre soin ya bana kolakisa bana kosala mosala eza koprendre soin ya bana oyoki kokasaka te somo sabi yo mpe prendre soin ya bana atindi okende osokola bana otomboki makofi te neti Mike Kalambai ozoprendre soin ya bana na ote il faut prendre soin ya bana omoni koprendre soin ya bana nde ezali soki ozosala yango te lokola balobi eza obligation à respecter et alors na kati ya mibeko ya leta si tu ne respectes pas des obligations il y a des sanctions et alors Mike Kalambai makambo nyonso kozwa yango te alleluya amen ekoleka ndenge wana et en plus Peniel aza mwana mwasi oyo aza zoba te et alors Peniel azwi chance akozala mwana oyo avandi na poto et quelque part bano bavandi awa batangi awa bakoli awa bazaka te lokola bano bakoli biso tokola na Congo makambo nyonso olekisa yango c'est-à-dire ozwi nyonso na maboko ya nzambe te bano bakoli awa baza bongo te baza nde mosusu yango peut-être omona kote mosusu okomona lokola aza insolente te ayebi badroit na ye ayebi balimite yo fo limite ya ozala akoki kondima te biloko nyonso oyo biso elekaka na Afrique moto azondima ezalaka difficile eleka na bana yango meme omona biso baboti oyo tobotama na Afrique na bana biso ata mosusu esimbaka te parce que bango bamona makambo autrement donc azomona ke soki aza fatigué yo kolamuse na pongi to bane yo te kende osokola sani alors non mais je dors je suis fatigué ozomona biso koloba ngo te biso atolali mama yekola mosoki osokola basani wana mama na osokola ngo lobi nini mbata kende kosokola ozomona me mwana poto soka alali yekola mosoki kende osokola sani bana mais je dors maman je vais faire ça demain ozomona donc on imposé et simba pété on a discuté non je dis je veux le faire demain alali na ye donc biloko mosusu ekozala ndenge wana donc éducation eza différent omoneli makambo eza différent ekobimisa mpe Peniel quelque part lokola impoli lokola insolente mais ye azomona makambo autrement elle ne peut pas se soumettre à tout voilà un peu donc soki toye na esika toye koloba yeba ete na kati ya libala il y a des obligations à respecter des obligations à respecter na mentionner yango awa boyoki yango alors si quelqu'un ne respecte pas des obligations c'est-à-dire il y a des sanctions qui vont se suivre na baboti nyonso donc eza pe na ka ya basi oyo bazosalaka le contraire ya makambo na tangi oyo nauti koloba tout à l'heure na énuméré yango napesi explication nango malembe donc voilà et bato babalani soki bakei bamoni libala na bango esimbi te
elingi koloba te boya koaffecte éducation ya bana wana mpe ekosimba te neti biloko Mike Kalamba asali agression na mwasi mwana aza wana azomona ozoperturbe mwana boza kobebisa éducation ya bana ozobebisa moral ya mwana okoki korendre mwana wana mpe agressive lokola yo mwana wana akoli azokende korepete biloko wana epai ya baningani na classe mwana wana akodevelope haine wana akoyina yo papa mwana wana akokola kokoma bandi mwana wana akokola akokobeba kokoma be drogue mwana akokobeba na makambo ebele ka na acte oyo osalaki oza koignore ndeko na ngai Mike Kalamba tozoloba te mpo togravise makambo tozoloba te mpo topesa Peniel raison mais tozoloba mpo bandeko na biso baignoraka makambo ebele bamimona lokola toza bachrétien toza baafricain alors toza kobwaka biloko nyonso libanda lelo Mike Kalamba il est ce qu'il est peut-être aviva babiloko moko oyo aza na comportement wana ya agressivité ndenge wana Mike Kalamba vraiment ayaka fukami aleli asengi mwasi baexcuse ne tolandi baexplication akenda lisusu kobondela kuna Enis bazonga na aza kolela donc c'est quelqu'un oyo aza na facilité ya kolela na ye et alors kolela ne eza sincère te kolela ne ezali mpona donc un vrai dragueur ayebi mpenza kodrage basi kotia bango na poshi kokosa mpenza donc soki azoloba ozokroire meme azoloba vérité mais oloba ne vérité te oza animé na quel esprit bescro bondo bazali zali mwana mama alati costume alati eloko ya bien mibali kome bakendaka afiance abali escro bazali hein euti mpe kobalance kozala na bareseau sociaux mama moko awa mondele moko aki kobala ye kuna escroke abendi ye mwa ekonomi na azali kosala mpo asomba ndako na ye mondele wana kimi akei baza ebele mais bato na bazalaka anime na quel esprit eza normal te oyo kaka barabi ne changera pas baza ebele asali yo mabe aleli limbisanga na ebele ko surtout ya bachrétien mase toluka elongi ya nzambe nazalaki atake bokokota mpe jean momati mangengenge na mangengenge wana azofiakula lisusu yo komona mpasi ti yo kosouffrir e moto esengeli amona ete eloko efo na tika ntango moto azoprendre plaisir ya mabe azosala ntina eza te ovandi 100 ans to motobele ntango mosusu adetu vino atiki akobala mwasi mosusu akangi yo ndoki nalobi te eza ka ya Mike Kalamba me nakoloba baza ebele bescro bondo ndenge wana eya mpasi mingi leta azalaka leta azali me leta akoyeba makambo ezoleka na ndako no te so yo moko ofunda te e alors kofunda Mike Kalamba ezodépendre na Peniel soki alingi ezodépendre na famille ya Peniel ekodépendre na bandeko ya Peniel et tout ça là soki bamoni ke trop c'est trop Mike Kalamba azoprendre bana na ye en charge te bakofunda ye même ndenge bakabwani Mike il faut prendre soin ya bana na ye et alors likambo ya coups et blessures bandeko ebele balobi o eza makambo eza passé se elekaki e Peniel alimbisaki asala boye te Peniel akoki kokende na tout moment koporte plainte soki alingi na ye akosala yango na Congo afuti biye akitiaki koporte Mike Kalamba plainte akosala yango na poto epai azali akosala yango omoni d'abord Peniel ayaka mona poto akangeli yango bafoto afilme yango eza bapreuve oyo etikali mais okomona bandeko ebele awa baza na poto mayele eza te bazosali makambo ebele ole ya garde bapreuve akolekisa yango ka ndenge wana tozomona bato ya 20 ans 30 ans après dossier ezongi bakangi akoti boloko bapaster combien na États-Unis kuna bakangi bango bazali koabuse na bana ya bato mwana na akoli ntango akomi na 22 ans akomi na 25 ans azwi conscience ake aporte plainte afundi moko aza na boloko te na Canada et alors fa Mike Kalamba oleki baoyo bakoti boloko na eloko te Peniel akei na okutu na malembe Peniel a traumatisé bato combien bainsulte Peniel akomaki on dirait mwana bato mais mwana réputation na ye kobeba boye oyebi balobaka ya obali libala liboso mobali wana asali yo makambo keba ekokoma lokola répétitif c'est-à-dire mibali oyo bakoma ya mibali ya misato aye akomona oyo kuta asalaki bebonga na salani okomomona okoma lokola jouer soki oza mwasi oza na caractère te vino ebebi mais loko na kosepela na Peniel azomonaki aza mwana mwasi moko aza na caractère azoréfléchir à cause azaki mwana moke na ba 17 ans mais aujourd'hui elle a 25 ans akoli a répondre ba étude na ye et alors ba jeune fille
oyo bozo kowelela na 17 ans na 16 ans na 18 ans moto makasi olinga okende kobala teyama likambo ya peniel ezala sujet ya polémique ya bozoba te moto na moto ozwi yango na youtube na yo na facebook na yo ozosala yango buzz etout te eza biloko ya kotire baleson très très important soki otali papa na peniel obaki na peniel olingi eloko oyo soki conséquence eye okoassume papa azali komona mosika peniel azalaki na 17 ans vertige ya puberté oyebi liloko wana ndenge ezalaka puberté donc ozomona kaka yo nde bolingo wana ko maika na mbai soki abandi koloba wana peniel makale koyeba te biloko wana alobeli yango ba enise makambo ebele epuis mike donc ntango aza na peniel aza kuna na enise aza kuna na mosusu na canada aza kuna na oyo bayembaka na ye me papa wana nyonso oza chrétien wana nyonso oza conscient te wana nyonso yo oza victime papa ezomonana okei kuna oprendaka plaisir ya makambo osalaka obi oregretaka soki oregretaka mpona nini ozalaka fidele te epuis banzonzingi ezanga te bokei na lubumbashi oza na nzonzingi bokei na oyo na angola nzonzingi bokende esika kokosa papa peniel oyo alingaki yo epuis peniel bravo oza mwasi ovandi basi ebele bakoma bandumba mpo alinga te me mobulu ya mobali ye mpe asirevolte abi te ngai mpe ake akwei mpe na moto mosusu alobi te ngai mpe nakee nasala nano mpo na apese susi oyo pasi oyo ubie mosusu abi te ngai mpe nakee nasala yango ko mpo ayoka ndenge eswaka mosusu ta mosu akoki kose plaindre pa ya camarade no tala ye azosala nga boye akwei mpe na camarade na yo yo exposaki vi ya peniel so peniel azali makasi te akokaki kokweya ubie yo ozali kotinda ye na debauche comportement no ozali kolinga peniel ake kokweya na mobali mosu akangama na cibawu na bino ya baluba ubie boni mike opesi pasi papa eza nano trop tard te okoki kochange bizaleli oyo mpo omoni peniel ndenge esa expose yo mwasi okobala okomeka na ye blague te mpaka oyebi so abi nga na peniel te nga naza peniel te mwasi okozwa sa azwi bagarde fou obali ye otie na ndako osali omeki kotombola loboko likolo na aza na 5 mois même famille baloba tala oyo olinga koboma ezali peniel biso te oso okomi expose frère mike change mpo na vie na yo moko peniel lelo azwi décision atiki na yo change bolingo ya bato bakotaka te bato bakabwana ba 10 ans oyo akeye kuna bali oyo akeye kuna bali omona bazongani na bango nalobi te eza ka ya peniel tolobi toye kokota bolingo na bino te me toye koloba biloko bino boyebaka te okokota mpe boloko vino mobimba okoki mpe koboma mutu frère prendre soin ya mwasi eza soni tokobenga bino bamibali irresponsable oyo boyebi koprendre soin ya basi te soin ya bana te eloko moko te esimbi te leta alobaka te libala oko bokola bobalani seko na seko bokoboyana te ndenge bato na eglize balobaka na bato libela ti liwa moto akomona liwa na miso akangami paster yo soko ovandi babita liwa kuna kolinga yango moboti ni akolinga mwana namona makambo ya boye mais au nom de Jésus tokoma ko accepter n'importe quoi au nom de Jésus même baintellectuel bakoma lokola bazoba mpona au nom de Jésus mais Jésus aza boye te Bible lobi Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, un esprit de force. Soko tangi Bible bien, nzambe aza moto ya lima, nzambe aza moto ya tout droit. Jésus azaka yuma te. Mais oto komo komona ba pasteur ba komo kosela biso kombo nango ezali te. Nyonso wana au nom de Jésus. Mwana moto ko nyokole boy. Mwana moto ko sala eboy. Ba boti pe ba vandi bazotala kaka bino pe bana. Soki mobukti amoni nzela wana eza mbilinga, zonga na mokesi mazela. Mais motuna nga nakamwaki na baki mais pourquoi Maika kangamaki kobala mwana ya bato sana na 17 ans olia atika ndenge papa na lobaki zwa nano ata pusana na université mpona nini Maika azaki si pressa bala ka peniel angaka kima eza mawa peniel bravo ozongeli betude na yo te ya ba jeune fille baza na 17 ans na 18 ans ndenge wana mama po yo ozali témoignage vivante yo ozali bana otoboti yo batikali bazoyoka te bayoka bayebete mbangu pema ça ne sert à rien mariage esilaka te kelasi kende tanga na yo kende tanga sisa baklasse na yo obali na yo
boko kozala bafiance soki mpe ezalaki mokusa ya pantalon ya Mike mokusa eloko ezalaka na kati ya pantalon na ye mpo Mike abetaka na ye avant kutu ya akende na mariage azobeta beta na ye eza te ke mokusa na pantalon akokanga yango ti yo sisa université te ye mokusa na pantalon te akobeta beta na ye akobala na ye kaka toyebi te Peniel andimaki aboya nyonso abala kaka tala lelo ozomona kose sakrifie mpo na motu te nature ya moto ezali ingratitude moto akenda kose sakrifie mpo na bato na Golgota kombo na ye Jésus Christ de Nazareth na se na moi yo na moto esengeli bose convenir bovandi botie makambo na mesa ndenge tolobi na libala baobligation a respecte ezalaka ozomona baobligation na ntango eza respecte te balukaka de voies et moyens pour faire respecter baobligation wana soki esimbi te bokabwani na kati na limemia na kati na kimia et alors ntango bato bakabwani makambo mpe ezalaka wana je crois bokokende na bainstance oyo ezali na compétence wana ekoyebisa yo mwasi boye na boye ndenge tolobi déjà Mike akofa prendre soin ya bana wana okawa azoprendre soin na bango te basanction ezalaka en tout cas wana je crois lokwa baza na procédure ya divorce nayebi te esi esalama ou bien nano baprononcer divorce te mais je crois que Mike aza au courant ya makambo wana nyonso soki ozofaire respecter yango te Mike eza Congo RDC te donc voilà RDC kutu mawa trop mibeko ezalaka nango kutu respecte te puis moto lokola Mike yo okende conforte ye na Congo bosana donc mariage eza na baprotection nango ndenge tolobi mais ekoki koprendre mpe fin soki esimbi nango te na bato baboyani na bango et voilà ndeko na biso Mike Kalambai partage ya babien na fin ya mariage ezalaka mais wana eza epai likambo oyokaka kindoki etelemaka na bato ya Afrique sorcellerie etelemaka surtout soki moto wana azali likunje ya famille wololololololo ekoya mabe ntango asombaki biloko wana yo ozalaki ntango asalaki biloko wana yo ozalaki donc kote wana partage ya babien na fin ya mariage ezalaka nyonso bozalaki nango ntango bozalaki ensemble na Peniel oyo nyonso bosombaki oyo nyonso bobomba lokola ekonomi likonjo nyonso oyo ozali nango esengeli bokabola yango na Peniel mais Mike akolinga yango possibilité ezali ya kosenga demande ya pension alimentaire pona bana et puis pona Peniel akolinga yango possibilité mpe ezali ya koherite en cas ya décès nga nalobi na souhaité liwa ya moto te bakongole bayebi kointerprete makambo en cas ya décès likambo ya héritage mpe ezalaka et toyebi mpe te Mike asa koma testament na ye to boni alors biloko wana nyonso ezalaka mpenza expliquer na tribunal ntango bozosala makambo ya divorce ou bien baavocat baexplikaka yango bato très très bien je crois que Peniel aza très éveillé je crois biloko nyonso aza au courant na yango mais soki totali Peniel on dirait aza moto aza na baintérêt te ya ko faire souffrir Mike ou bien quoi mais Mike esengeli boyeba ntango bozali kosaengage na bamariage kwa ya civil na bandeko na biso ebele na Afrique bakoma omonaka likambo mbango ya mokanda et tout ça mais il faut yebake oza kosaengage na eloko soki olingi osala divorce ezalaka mpe eloko moko ezalaka facile te et alors encore biso bacongolais baafricain tolingaka te likambo bapartage ya bien oprendre soin ya bana pension alimentaire na ngai nakende kopesaka Peniel mbongo oui yo fo pesa Peniel mbongo ozopesa Peniel ozopesa na bana bino bolingaka yango te eza en tout cas pasi mingi oyo nyonso balobi bameuble babiloko wana nyonso mpe ezalaka likambo oyo esengeli kotala yango bien okeba kutu te ndenge ezalaka yo oza na garde ya bana te okei libanda mwasi atikani na ndako na makambo ya buku la bana bavanda bien donc Mike en tout cas il faut mona ke Peniel aza na bato biso bamona yango mwasi soki alinga mbeto eza kwa mbeto te eza mibeko mpongo ntango okende kosala mariage civil oyebaki te makambo nyonso batangelaka bino te ekozala wana ozondima mbango okomona baintere na okomona mokanda okomona boye okomona boye okomona ndo olia mbongo bana na kosala boye
me batela libala en cas ya divorce bana epai omona bandi kodiabolize mwasi aza na mokila azalaka boye azongisa mike bandeko nyonso bofinga apenyele bokoloba ndenge bolingi aza kutu boye aza kutu boye mobali oyo akoya mpo abala ye aomona nyonso wana te aobala ye enisi wana azwi libala te bato bafinga ye otala monene tala azongisi boye tala enisi wana tala mwasi kitoko elongi na eza kitoko aboti mpe mwana na ye yo moto oza nzoto mike ta mosusu ozomona mwana mabota eza mbelinga kofingaka moto te na mokili mpo okili moto te pesa moto conseil loba mama enisi omoni oza mwasi kitoko ozoya monene mingi eza malamu te mpo na sante meka okonda bino bokasi epai avandaka wana amekaka koluka kokonda te makambo ya bato soki oyebi te kotya bikoma te ntina mokokoli makambo apenyele yango oyo bikoma mwana ya bato nzoka ayaki victime ya makambo ebelebele lelo abimisi tala bato basexcuse na bango nyonso basexcuse nzambe apambola bino mokili ezaka nde boye bokomona epai oyebi te kotya bikoma ebele te penyele wana aza mwana moke akobala aza ne kitoko aza na makambo azwi baleson na vie mama oyo ezalaki mabe ozalaki nango epai na mike oyo mike areproche yo pendant ke bozalaki koprendre yango la légère te mama se discipliner changer bizaleli zwa bacomportement ya bien ndenge olobaki ngai nazaka moto boye na boye te baboti so bakoloba mama yoka baninga mpe ya malamu baza so bapesi yo conseil yoka je crois que oteyami mingi félicitations osupporte makambo bamikolo bakoka te osupporte yango nzambe alola pambola yo nzela no ezala polele bokola bana no malamu oza mwana ya poto mama mindondo ya bambongo ya babien kokota na yango makasi te nzambe oyo apambolaka kopambola koleka kutu donc mpe ozwi okamwe biloko nyonso ya mokili oyo tokotika yango ebongaka biloko oyo omoniki ezali soin ezali propre bakopesa yango na motema polele oyo ezali ya kobenda na makasi eza pasi mike soki aza chrétien mike soki aza papa malamu okotinda ye te okobenga ye te tinda mbongo ya shadai tinda mbongo ya bebe te aosala yango de lui-même mpo aza moto oyo azoporte bafruit de l'esprit akosala yango na ye moko soki azosala yango na ye moko te leta akoprendre charge na ye akoimpose asala yango alors je crois que mike kalambai okozonga na nzela oyo ebimi mpona yo oza chrétien mona ete nzambe afrape yo na niveau moko ya kosakana te zonga na nzela papa kufa soni mona pasi soki okoti mili ya mabe bima mpo lelo koma mike kalambai voi wana oza nango moto moko apesi yo yango na se na moi aza te nzambe moto apesi yo yango bazala na bavoi nzambe aretire mpe voi to voi etikali me soki azoyembe komi loka makelele na matoi ya bato merci nzambe nalola aassiste biso nyonso makambo ntango oyelaka baninga kofungolaka monoko mingi te mpo kritike mais tire leson obi na makambo oyo nabenda boye natema na likambo oyo nazala préveni na likambo boye mpo ekomela mpenga te mpo esala mpe boye te nazala ndenge nini na mibali oyo boza na comportement lokola mike bochange okokota boloko okokoboma mwasi okokota boloko ndenge mike asalaki penyele asenye batrace ezali ayaya zemi ya 5 mois bongo soki akufaki oyebi ndeko na biso mike makambo oyo okomemela ngo ngambo makasi parce que soki bato bavandi bazuzi bavandi batali likambo oye na 2h du matin ozalaki wapi ntango okoti raison ezani oboye na boye bon mwasi aza na zemi oyebaki wi ozobeta mwasi avec l'intention ya konuire ye ya kopesa ye la mort parce que tu l'as promis olobi na obeto na bomo na mwana na yo donc tu avais l'intention ya koboma non seulement ça ozalaki mpena na intention osala ye mabe parce que okangi porte otie fungola na poche na yo mwasi aza na zemi à part ça frère mike bato bazoya kosenga yo ofungola porte oboyi okangi porte bato bameki kobuka porte bakoki te e mwana na bino azalaki na kati ozalaki na kwiti te ozalaki na se ya zododo te ozalaki na se ya putulu te ozalaki normal donc tu avais l'intention de donner la mort na tribunal okolokoloba teke te nga nazalaki envoûté te biloko ebele bandeko ntango tozosala toreflechisaka leta azali kokasa te lokola na Congo leta azali te na mokili mobimba oyo leta aza te epuis makambo esilaka te papa moto akoki kolandela yo ata 10 ans 2 ans 4 ans 5 ans akoki mpo kolandela yo soki alingi tokoloba te mpo to incite penyele afunda yo ngai toli ya libota nakoloba mpo topesa toli na mabota biso nyonso toteyama toyebaka baconséquence eza malamu te
lobi lobi Shaddai wana kokola po mama ne ndete muta kobeteli solo Shaddai ya viva yango Shaddai wana kolinga yo yo zo transmettre ni na Shaddai kanda haine to eza nini e apasi et alors nzambe apambola bino so bolandi ngai bo commenter bo partager vidéo na biso bo aimer et surtout bo s'abonner po bo pesa biso YouTube apesa biso permission to bando sala ba live même na nzela naza na nzela sujet moko ye to ko sa live parce que là ba abonné baza moke moyen ya ko sala ba live na nzela na portal partout eza na monté voilà YouTube baza na ba condition na ye vraiment que Dieu vous bénisse 2020 ndenge tobaki na radio sans effet tokopesa merci mingi na Priscilla oyo azali productrice ya radio sans effet alobi en tout cas maman lumière il faut tobunda bitumba ya Congo autrement puna bitumbe kende et alors voilà et toli ya libota eza émission yo bobandola na radio sans effet bili ya libota déjà bolandaka actualité politique bolandaka ba émission ezali ebele bokolanda ndeko na biso oyo pe c'est qui le nom ndeko na biso mbala Arnold Mbala bolanda ye pe ndenge azosala émission et alors merci na bino bandeko mosusu wana bolimbisaka bakombo na bango tellement baza bato ya sika na prochaine vidéo toyebisa bino baza banani baza na bémission alors nga pe naza sous émission mosusu nazosala ya à part toli ya libota naza émission mosusu nazosala omoni kotanga bible ekoma biso mwa pasi mingi mpona nini bato bakoma saturé na ba vidéo na ba réseaux sociaux na kotala ba vidéo ya ba polémique kotala en tout cas tout sauf que kofungola ma bible kotanga ekoma mwa pasi alors toza na émission moko tokoba ebando ya kosunga biso en tout cas chaque jour au moins so tokoki te parce que batant na poto ya pasi chaque semaine au moins topesa 7 versets oyo kobanda kosala ete tozaka mosika te ya kotanga ba verset po bomoni makambo yango ndenge ekomi na baeglise verset batangi boye basemboli ndenge mosusu ekomi mapasi mpona nini totangaka bible te chrétien esengeli toujours agarder communication na ye na nzambe kofungola bible kotanga bible osambeli olali pongi na yo alors baémission eza ebele malembe tokodécouvrir nyonso en tout cas que Dieu vous bénisse frère Mike Kalambai Bible lobi si vous attendez la voix du Seigneur n'endurcissez pas vos cœurs o eza mongongo ya nzambe papa bongola motema bongola bizaleli otika débauche tika mobulu je crois que même moi si okozwa sika fianso oza na ye oyo papa ye pe en tout cas peut-être ndenge aza na libanda azobara azondima soki akomi na ndako ta mosusu penyele azalaki bien ye ekoleka te infidélité mwasi moko alingaka infidélité aza te mwasi moko alingaka basi ebele balinga babeti mais ya niveau akomi oseni aza na zemi aperde na mwana ekosimba te soki akwei ala goni mbila ye leta ye okende na hôpital oloba teke te mwasi nanga asepela na beta ye te wana ekoma makambo ke yo oza normal tolingo boma moto okende prison okende prison so ozalaki na bakopine na liboso baza osepela na kobeta wana papa yeba baza bato eza lokuta yo poza mwana nzambe violence corporelle bongo mpona nini ekosimba te papa merci en tout cas nzambe apambola bino penya libondela makasi Shaddai azo ezaleli oyo te na mwana wana mosu kombo nayebi te je vous aime beaucoup penya félicitations en tout cas demande nanga pardon bao bakolanda video nanga bayebisa penyel mama lumière na kati ya toli ya libota asengi epai na ye ateya ba jeune fille eza ntina te ya kokima mbango kobala eza na ntina te bana na biso ya poto batanga bakende baklasse après mariage ekoya nango et bazwaka temps ya koyeba mobali en tout cas ya vivre makambo ebele oyo akoki kopesa conseil na bango bana na poto parce que bango baconserva makambo ndenge mosusu par rapport na biso et alors asolola na bango alanda bacritique te alanda bainsulte te akende na baémission beaucoup plus éducatif que makambo makelele c'est vrai bato ebele nalanda bainsultaka ye balobi yo expérience nini yo oza nango na mariage okoya koteya bato eza na besoin te mama ozala na 30 ans 40 ans de mariage expérience oyo vivre pa na Mike Kalambai bato basali ba 50 ans ba 60 ans ba vivre na mariage na bango te et alors yo vivre biloko wana oyebi pourquoi ozaki kondima yango et alors lelo okoko mona ke est-ce que c'était bien est-ce que c'était pas bien donc c'est à toi
nde otelela yango baninga. Voilà. Yo zana makambe belé oyo koko yebisa ba jeune fille. À cette époque-là, na 17 ans, na lelo ndenge okomi. C'était quoi en fait? C'était l'amour, ezaki coup de foudre, ezaki décision ozaki yango, ozaki vraiment consciente que oza décision moko eza bien. Nyonso na yo ko expliquer yango na ba jeune fille. Yo ka muto ko lobango muto musute parce que yo muto yebi Péniel il y a 17 ans, Péniel à 19 ans, il y a 20 ans, jusqu'à aujourd'hui à 25 ans, c'était quoi? Yo muto yebi. Nandenge obimi yo muto yebi. Donc yo okoki lelo côté ya bato belit ko na makamba bazolo bate, au vivre biloko wana pamba te, koyoka yo ozo sentir que okoli oza na mayele. Mais oza mwana ya pasteur, oza chrétienne, ne mélange pas les choses. Tikala mwana nzambe. Mwana nzambe okosa makambo te oyebi bapasi yaka okoko se perdre. Tikala na nzela nzambe kosala te lelo kuna oke obini nano makambo banzema mokili oke osali na bata mokili okei boye te. Ozano na besoin te olakisa mai que tu es belle. Ayebi que oza belle. Mokili yebi que oza belle. Moto nzamba ya bongisi la yebi que oza belle. Alors bongisa comportement na yo lisusu pona yo moko pona nzambe pona venir ya bana na pena mobali wa kobala. Oyo oza consciente que ezaki bien te changer. O changer penza. Oyo moni que ezaki bien bakisa lisusu. Zwa mayele na ba camarade, zwa mayele na ba cousine, zwa mayele que mwana soko boti bongisa programme na yo pour moko prendre soin ya bana na yo. Tala kaka pona koya kotika cousine na yo à prendre soin ya Shadar pendant yo ke ko sala l'examen, tala ye wana aki ko tambola na Mike. Hein? Mbala ya sima fo babasi baza très très dangereuse. Ah, mbala ya sima ko sala ngote koloba tete wana ezaki Mike lelo nazwi mosusu oyi akozala bongo te akokoyisa mate te mama. Batela libala. Batela. Mwasi soki akanya koyisa mobali mama mobali akosopana. Mobali akosopana po basi mosusu bakadetermine nga fona koyisa moto. Ti akoyisi yo lokola samso bakoyisa ye. Après moi ça na bi bon mission accomplie. Ozomona basi abo bazana na soni te. Ato exposé au salibe ye pona ye azaki na ye rêve na ye ngai fona mona bolumbu bolimbisa ya Mike namona penza elobi bano ye tolomo namona penza makambo ya Mike penza ngai fo na recevoir belle hollandaise na ye po motema na nge kitana ba na vie na nga tout est accompli bazali etali bango te azala mwasi libala za ye rêve na ye azwata bisou ya Mike bazali. Merci. Yo tiki epai ba musu bakondima ko souffrir. Yo tiki. Nzamba pambola yo. Et merci na bino so bolandi biso pona lelo to suki awa. Ezaki wa bino Mama Lumière, Gisèle Elonga pour s'abonner. Et alors bolanda biso en direct na www.radio100.com na YouTube, na Facebook na biso et puis na Facebook na Gisèle Elonga, Radio Sans Effet Facebook, YouTube Radio Sans Effet. Et site na biso www.radio100.com. Oh bozo remarqué monsieur ça no ka moko ezo tourner parce que bazo bongisa yango kalate ba ko lancer yango. Et baton na biso na poto boyebi ezara mbilinga. Merci et alors à la prochaine. Bye. Bye bye.